JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga o ezosunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote. Mbote na balandi nyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance oyo bopesaka soda na bino ya mikili. Bandeko na bino lisolo lisusu ya pasi ya ndeko na biso bauti kokanga ye na aéroport ya Roissy Charles de Gaulle. Un Congolais de 27 ans en provenance de la République démocratique du Congo et si kaote ko passer ba vacances na ye mais azalaki na avis de recherche awa na France. Alors bandeko avant na beta lisolo oyo bakangeli ye nako yebisa nanu na ba Congolais na 2019 na betaki même lisolo similaire au na obeta lelo ya ndeko na biso kaka Congolais mais azalaki un peu plus âgé ye bakangaki ye na ville ya Saint-Étienne na département de la Loire na code postal ya 42 000 a déclaré qui bana 21 enfants na 21 mamans différentes. Bana oyo azala jamais géniteur. C'est-à-dire que abanaiko aider bandeko ya basi en échange ya mbongo ona mikanda. Alors makambo nyonso ndenge lekelaki na époque wana ezaki différent na époque ya lelo. Mais avant que musika na lisolo o na libino lelo kaka ya pasi et ça la pasi na otuna question les Congolais eza nini wana problème nini, est-ce que ça problème mental, est-ce que y a problème psychologique, est-ce que tokomi maboma tozoe baté ou bien eza nini na opposer la question parce que un peuple à cause de la boyauté, un peuple à qui jamais qu'on s'est comporté boyé bande konangai mboko yo baza ko durcir makambo ya mikanda ba loi nouveau ministre ya intérieur aina ba loi ya makasi mais ba congolais baza ko changer te ba congolais baza ko yoka te ba congolais baza ko multiplier kaka ba bêtises ba congolais baza ko sala kaka ba makambo oyo za or ba loi ya mboka bazo respecter ba valeur ya mboka te ba principe ya mboka te bandeko na ngai na kotuna question eza nini ba congolais ezali nini bo remarquer que bandeko avana kina musika na lati emblème o ezali kaka pona soutien ya FARDC, soutien de tous les Congolais, en particulier dans l'Est, il y a République démocratique du Congo. On est ensemble, Banagoma, Soda et Poto, on est ensemble, nous soutenir, on compatit la douleur, la souffrance, et je dirais aussi que le Congo
est indivisible. Peu importe soutien de la communauté internationale, il y a des pays européens, communauté internationale, communauté européenne, bango nous sommes soutenir Rwanda pour combattre notre si beau pays. Mais Mvolozi, Papa Simon Kimbangu, le Dieu de tout-puissant, Aza na Congo. Alors, vive la République démocratique du Congo, vive tous les Congolais et tous les Congolaises. Tous allons pour nous soutenir Mboka na biso. Et on a bêti, hein, moi, système kaka, pour comprendre, ezaka système kaka pour na emblème ya Mboka na biso. Nous sommes aussi des patriotes, malgré ndenge bolobaka ke biso to tika mboka musika, to changer ba nationalité, to changer soki mboka, mais on n'a qu'un seul pays qui est la République démocratique du Congo. Notre si beau pays. Merci. Alors, bandeko na yo beta lisolo ya ndeko na biso bakangiye na aéroport ya Roissy Charles de Gaulle na Paris. Na hotel ko le baki utaki vacances na Congo, mais bandeko ko dukai awa bachela ki avis de recherche. Pourquoi bakangiye? Bandeko na ngai eza ya kokamwa, eza pasi na mawa, voire même na soni. Ministre ya intérieur na ministre ya sika oyo ya justice garde des sceaux balobaki baozala sans merci, sans pardon, tolérance zéro na makamotali immigration, surtout pona bateau bazali issu ya immigration. Donc ndeko na biso a déclaré ki mwana moko na ville ya Orléans. Akei kuna a déclaré azali na nationalité française. Akei a déclaré mwana na ville ya Orléans. Orléans zali na Loiret, département de Loiret. Code postal 45 000. C'est une province proche de Paris, à 1 heure de Paris. Juste après Étampes. Étampes, ils en ont 91, dans le département Essonne. Juste après Étampes, ils en ont Orléans. Bandeko na ngai, ndeko na biso, il y a 27 ans, a déclaré bébé en échange, il y a mbongo. Va payer 2500 €. Na 2500 € à Zui, a sali déclaration, mais Olé ake na ngoti na suka, ye azui avion, ake na ye ko passer ba vacances na Congo, ake na ye ko liantaba, na Kapela, ake na ye ko bina, na Malweka, ake na ye banganda ya Kulwa Kimbuta, ake na ye biyenga, na Congo, atiki mama ya mwana, na mwana, sans kokende, au bout ya ba démarche. Donc, maman et moi, en tant abimi l'hôpital, la maternité, abandi ko benga, azwaka sous-souté. Aluki, azwaka sous-souté. Maman moni moyente, après ça, 2500 € naye, accueilli, kokutana ba assistance sociale pour na ko exposer bango problème. Ba assistance sociale babi naye, lokola zo mona na te, et lokola arnaque. Alors, madame ou ne reporter plainte. Alors, la place wana na moni place faute exacte pour na maman na biso parce que c'est vrai, a meki zo joindre de na biso te. Maman na biso accueilli na police ko porter plainte que
bameli 2500 euros. Batunye likambo ndenge ezalaki a expliqué problème. Allez, lancer avis de recherche pour ndeko na biso, pétion na aéroport nyonso surtout Roissy Charles de Gaulle, aéroport de Orly, et puis oyo ya Bourget, mais Bourget batu mingi bakita kuna bakitaka na Orly ou bien na Roissy. Donc mingi benda bachaki na Roissy na Orly. Bazelare kaka ti mukolo kaka amona kifazonga azongi kokoma komi na aéroport ya Roissy Charles de Gaulle. Paf, on va bengi police aux frontières. Parce qu'il y a quand même na aéroport, aéroport nyonso, ezakana direction nationale, il y a police aux frontières. Batali, récupérer, kangiye. Bakenaye, na garde à vue. La garde à vue, ye, comme ça, enquête, confronter na moi si oyo apporté qui est plainte. Moi si expliqué né pour mes alaki, ezaki pour la déclaration, ya mwana. Tant bayo kendesko moi musika ya rosala enquête na bango, bayo comprendre que ndeko na biso ya 27 ans congolais a déclaré 22 bana. Donc à battre record ya oyo a déclaré 21 bana en 2019. A déclaré 22 bana. Na 22 bana wana azwaka 2500 par tête. Sikoyo, bossa la calcul. Binomo bossa la calcul. 2500 euros fois 22 têtes. Azui combien? Azua combien? Yango, l'État français azo réclamé yé. Parce que ezali bambongo o ezali ki déclaré na impôt. L'État français azo déclaré, azo réclamé bambongo wana. Mais en attendant, bakangiye. N'est bakangiye, n'a expliqué bino ba risque o ezali par rapport à nationalité française. O ya sali babengango fraude, fausse déclaration. Et alors la ndenge moko na usage de faux. Na kata France et le kono so bengi fraude ezaka considéré comme crime et délit. Et crime et délit ezali punissable sévèrement. Alors na kanaye le rôle azalaki ou azali na nationalité française azwaki yango par décret de naturalisation. Ministre ya intérieur auti ko bimisa communiqué pona batoyo bazali issu ya immigration mais avec la nationalité française. Il n'y aura pas de pardon. Alors, na ina venu le romoko bandeko na ngai. Na 2024, ba titre de séjour au epesamaki ezalaki na nombre il y a 335 000 titres de séjour délivrés. 335 000 titres de séjour délivrés au Izalaki na 2024. Kaka na 2024, ba refoulaki conduite aux frontières, expulsion, il y a 21 600 personnes au Badaki refoulées, reconduites à la frontière. Reconduite à la frontière, c'est-à-dire que Mingi Bazaki reconduit na aéroport, expulsion, refoulement. 21 600 personnes. Alors, na niveau la déchéance, c'est-à-dire bateau ba déchoir bango ba botoli bango nationalité française, Bazaki plus de 35 na 2024. Bazaki plus de 35 au ba botoli bango nationalité française. Donc, on a vu au bakangiye, c'est-à-dire que azo risqué, pour l'instant, va retirer la nationalité française, puisque Oya Salizali délit, fausse déclaration,
il y a bana 22 enfants au yozali géniteur T. Et d'autant plus que aux salaires en échange avec l'argent. Et le monde à l'ingraté. Aux salaires peut-être par amour gratuitement, c'est différent. Mais lorsque comme il kamuya simbela yango ko jela yango mbongo et comme le la entreprise et comme le la monsala na yo puisque basali calcul botala ka binomoko 22 enfants fois 2500 €, vous pouvez s'en y réponse. Nga na yebi nanga. En fait, Congolais, il faut changer de mentalité. Il faut to bima na kati ya distraction, na kati ya buzoba, na kati ya motema mabe otoza na yango. Bandeko ko déclarer mwana ezali peut-être problème te puisque ozana droit ya ko déclarer mwana ya moto mususu. Mais basala rango dans les règles, basala rango avec la loi. Il faut qu'il n'y ait pas un notaire ou un papier, il n'y ait pas un juge a confirmé yango, après bakoti ici pona okoma responsable ya bébé to ya mwana oyo déclaraki. Mais basala yango na fraude te, c'est-à-dire que okosala yango te ke ndenge ndeko na salaki azui 2500 abungi alimwe azui nzela direction Kinshasa akena ye na nganda banganda ya Congo kokende kosaka na mbongo bapesa ki ye 2500 mais azoye ba mbongo ebele naye ko critiquer te naye ka nde ko beta CT ko prévenir na ba congolais que ba loi na mboko yo échanger, c'est-à-dire que ba congolais na kaya ndeko na biso eza lokola aza na non respect ya ba valeur na ba principe de la République. Parce que maintenant, comme il signé une charte, une charte, il y a engagement, il y a principe, il y a valeur de la République, ceux qui ont respecté un côté, ceux qui ont mukanda, ceux qui ont renouvelé, refusé renouveler, ceux qui ont bois qui ont bois rejet. Donc on a quand même on a biso oyo siko na ipsa vérité, azo risqué va retirer la nationalité française et va payer au KITEF avec obligation de quitter le territoire français. Bonjour, un peu bas risque de zozoa pour le koso ya mbongo, le koso ya mbongo ya chweke. Bandeko nangai, to partager vidéo au YouTube partager et comme la bande que bele bas conscience que mibeko et comme makasi na mboko yo surtout na France, au to na France, makamboye mabe makasi. Donc na période où tu vas le immigration makasi na période pe ka ndeko na mse osala mabe o ekuti ya mabe lisusu makasi na banzi bo tiko mona somalien moko apesi nationalité soudanais avec okitef azalaki nango mais auti ko attaquer 5 policiers na préfecture ya Paris auti ko attaquer bon na couteau Bakangiye, Azaki n'a déjà au KITEF. Obligation de quitter le territoire français, mais à quel ça sous mbeba. Donc, n'a habité, africain, sur les années, n'a moutou na biso. Alors, moi, je reviens sur les Congolais. Les Congolais, besoin conscience. Besoin conscience, les Congolais. Place yo, ma bezali, yango place au bino bondingi. Bon, que nous vendons là, live, il y a 2 heures, basimi bali bazo soana. Bande ko swana pendant 2 heures bovandi botondi 35 000 personnes bolanda batu ba swana batu ba finga ba kombo nyonso oya finga oyo ya bimaka to fina boya bimaka makila ya bimaka mai oya finga ye boyo nzoto boye longi boye ba finga la finga mama muninga finga bana ya baninga baza ko finga na tongo midi pourquoi bino bovandi bolanda kasi soleil poto azoya ko yipsa bino makambo ya bikanda oza motuya tata na mama mikanda batu bazokufa batu ba mibwaka na ba metro na ba train pona pasi ya mukanda batu ba kolala bapongi te ba kobela pona mikanda misali za kobeba ba divorce basi bazo mibali ba okabwana basi ka pona social mikanda basi bazo koboya kopesa mibali mikanda mibali ba pesa basi mikanda mais toujours na pasi bazo souffrir makama mikanda na mboko kasi bino eloko bomoni intéressant ya malamu bokenda kolanda ba live ya bato bazo soigner bango ba rando ba polémique ezanga tina ba distraction mo ezanga tina
bokangami na banganda na ba concert bopesa ba date ba concert sans arrêt mboko eza na guerre bato okufa na est bino ka ba concert c'est-à-dire souci ya mboka eza te souci ya mukanda eza te souci ya concert eleki ya mukanda namona na likambo te mbali boso na mona makambo na kati ya communauté oyo na mona makambo te c'est-à-dire mutu ana souci ya concert ya okende kobina ya okende kolia ntaba miziki ke mukanda nasali 20 minutes ya émission oyo j'espère que eko panzana bato mi bazwa conscience bokotala bozwa conscience bolimbisa ngai parce que na mesana te ya bolimbisa ngai donc na suki penda awa bandeko na ngai bozwa conscience ya likambo oyo mukandeza mukandeza tata na mama mukandeza la vie. Anita Molembek tokomi na prochaine émission Nzambe apambola ndeko Aris Nzambe apambola apesi mbote na ngai na salon Misha coiffure et beauté apesi mbote na ngai epa ya le boss maître John Oyoya exotique Mama Africa mbote belé ndeko na ngai et puis nakopesa mbote na ngai na Yampangi Papa Dieu oya mama lumière soit munu na Sable d'Olonne na 85 Vendée et nakosuki sa mbote na ngai na Maître Alain Lyon na Argenteuil 95 Val d'Oise Papa Alexis Koubat na Creil 60 département de l'Oise et Géry Louba qui na mama Louise na Bruxelles mbote belé en tout cas bino politika rasoda ya potote Nzambe apambola bino vraiment na suki awa tokomi na prochaine émission ya boye ezalate. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.